nzoto ya papa biso ekomi papa révérend Teti nde mutu akosala prière d'accueil. Sima ya prière d'accueil, chant d'ensemble ekopesama na mama bébé dia Kadila. Pe lecture pe exhortation biblique ekosalama na révérend Makengo. Sima na yango tokosala lecture ya biographie ya défunt soki ekokomela avant, sinon ekozala fait une fois pour toutes na nkamba. Nde na yango tokoleka na mo ya baautorité ya enseignement. Toza na représentant ministre ya enseignement na sud du Busaka azali awa akosala mo, pe na kote ya famille école Kimbangiste Cordon Mintumbu nde akopesa liloba. Sima na yango chef de famille mokonzi ya famille akopesa liloba nde tokosukisa cérémonie na recueillement. Recueillement ekolanda ordre oyo: d'abord les autorités politico-administratives, ensuite l'église, après l'église tokoleka bitelo tokozwa d'abord enseignement supérieur bazali awa Istemki, et après Istemki ba école conventionnelle Kimbangiste, après ba école Kimbangiste famille. Non, d'abord les amis et connaissances des familles ba kosukisa, et avant nzoto mata prière finale egoloba mana révérend wete oyo ayekola kisa elombi ya division unique awa wana tomoni nzoto ya papa na biso ezokokota na limemia nyonso totelema toyamba banzoto ya batata na biso, totelemi toyamba nzoto ya batata. Nous allons tous accueillir le roi de Lukengo pour son retour dans son village natal.
Gardons la position debout pendant qu'on est en train de faire descendre la dépouille mortelle de nos papas.
Faki, Libondeli est arrivé. Merci Faki. Merci Faki. Merci beaucoup. Nous allons garder notre position. Tokofanda après Libondeli. Merci. Tusamba. Munkumbase mwana etata mwanda velela. Nzambi tuvutu difuda na matondo kadu tukebelenge tuka fuku da mvimbo tumose sentema ukia. Unu le 20 août. Lumbuke mansila ni kinina. Mutambula nitu za masemeto vambanza loma. Fuku da mvimba tukelenge. Ngekelintane ni nkepi tumwenenge pekia. Masemeto malueki vafulueki tubatambwe di bonso kuna nkende luzolo wako. Vuvu keto mvimba nge una kutukeba. Tuka nkatulwa uvavatindu ako lumuna mbanza kivuila. Papa nkitu feti vovo ivanga. Basi sa famille. Bana batekolo. Nge kaka intane ni nkepi. Kadinge inzambi eto. Kutuyambulani kibiko kala eto kintuadi. Beto mpetu zilunga lakana vafulueki. Muyindula. Masemeto. Katuka uvakate ntoto papa. Tulombele lutuvana luvuvamu. Mbana muna mamumu kabaktu kidi. Ika tofutuka muna luvuvamu. Kenda za kuizola kwa kutulombele. Za sikila mubeto tuka wa ntakimani. Se mwana itata mwanda velela. Amen. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons faire le rappel du programme de ce soir. Après la prière d'ouverture dite par les révérends Teti, nous allons maintenant passer au programme liturgique de l'église Kimbangiste. Mama Bébé Diaï Kadila va nous aider avec le chant d'ensemble et le révérend Makengo va diriger la partie liturgique. Après la partie liturgique, nous passerons à une petite pause musicale qui sera agrémentée par la fanfare Kimbangiste. Après la petite pause, nous allons poursuivre le programme de la manière suivante. D'abord, nous allons faire la lecture de la biographie de défunts si elles sont disponibles. Sinon, elles seront faites une bonne fois en Kamba. Après cette partie viendra le mot des autorités de l'EDNC. Et ici, nous avons la présence du sous-prophète d'Embanangongo 1 qui représente les autorités de l'EDNC. Et pour les comptes des ECK Congo Central, c'est le coordinateur sous-provincial des ECK Lukaya, le cordon André Mintumbo qui dira un mot. Après ces deux mots, s'en suivra le mot de la famille, parce que le chef de famille est là sur place. Après le mot de la famille, nous passerons au recueillement. Le recueillement suivra l'ordre ci-après. D'abord, les autorités politico-administratives. Après ces autorités, nous passerons à l'église. L'église, nous voyons d'abord les autorités ecclésiastiques et derrière elles, les fidèles Kimbangiste. Après, nous passerons à l'enseignement. Dans l'enseignement, nous commencerons par l'enseignement supérieur. Nous avons ici la présence de l'Institut supérieur des techniques médicales Kimbangiste, l'ISTEMKI de Mbanzangongo. Après l'ISTEMKI, nous allons poursuivre avec l'enseignement
kimbanguistes, les écoles kimbanguistes donc. Et là, nous passerons au recueillement selon l'ordre hiérarchique. Nous voyons, il y a, si le cordon national n'est pas là, nous voyons, il y a, non, le cordon national est là. Après le national et sa suite, viendra les provinciaux et leur suite. Il y a les provinciaux de Kinshasa et du Congo central, sûrement, il doit être représenté. Après les provinciaux, viendra les coordinations sous-provinciales des ESEGA du Congo central qui sont présentes ici. Et enfin, le chef d'établissement et enseignant ici présent. Après la grande famille éducationnelle, nous passerons aux amis et connaissances. Et après les amis et connaissances, la famille va boucler les recueillements. Dans la famille, nous avons les enfants, les petits-enfants, ainsi de suite. Et après cette étape, sur l'heure du départ sera déjà atteint, le révérend Ouete, représentant du pasteur de division unique des cataractes, dira la dernière prière et nous passerons au lever de nos deux corps pour prendre le chemin d'un Kamba. Pendant ce temps, s'il y a un groupe, une association qui voudrait se recueillir, vous pouvez nous voir pendant que le pasteur sera en train d'animer la partie, d'exercer la partie liturgique. Voyez-nous en privé pour que nous puissions vous enregistrer et vous programmer pendant les recueillements. Sikawa toleki na parti ya Lingomba tosengi na mama bébé dia ikadila aya gotia nzembo ya bato banso pe papa pasteur abanda programme liturgique. Merci. Ukansila mukimwana kyame tela mese salu kyangu nzambi silwa nzambi de 3 silwa nzambi ukansila mukimwana kyame tela mese salu kyangu nzambi silwa nzambi ukansila mukimwana kyame tela mese salu kyangu nzambi tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka enza ya mvimba mbangi mavuluko tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka enza ya mvimba mbangi twavuluka. Na komba tata mwana pe mulimo santu tusengi libonde li na mama selo amibongisi ayako chebisu na libonde. Tusamba Mungu mwase ye mwana ye mwanda velela tata nzambi mfumu Yesu yenge tata Simoni kimbangu kyangani mwanda velela nzambi imungetu bundi divuvu kali mnangemo na mpulusu papa nkitufetivo vako abeni milemo lozaya mamonso na mafyoka kuntsiantangu bene lutomene mazaya idiau nzambi eto wiza kwa mfumu akalanga yeto kintwali ntangu za zonsono beno lwa kubika nkembo mintatu wantete wa mbutukulu wanzole wa mariage wantatu iutufutukila kwa ngenza mbeto idia mfumu nkitufetivova unweki twena muna nkembo wa mvutukulu ya batsemeto kokulwe na beno nzambeto kunsantangu bakezidi beno lutomenezaya
idia mfumu kubatambula muna moko meno manlongo mpasivo bavutukana fulukina kibakala bizi tikunsianthangu banweni mvita yentantu satana mfumu kubanungisa bika kubabanzila kubatanthula masumu kanso balemfukula munsumu kunuzawu idiao mfumu tubundi divuvu kwange enzambi vobao pepe na bakafulu muna yako enzo nzambu yeluvuwa mtulombele kwange enzambi bika biawokela tukonthanka imani papatele mana kuna ntwala sika kututuadisa bika mea mionso na muna diatila muna yengezo la kwange enzambi to tsambi malau biawokela tukonthanka imani kubatwalisa nkatuka bakatuka yenduaka muna Yerusalemi tuyekele mameno moko zola untwadwa ngitata mwanda velela bika wasikila ngatuka yekwele mfu munkumbu ase ye mwana ye mwanda velela amen. Nakomba tata mwana pe mulimo santu tukosimba mokanda tata nzambe tukotanga na mibeko tukotanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 soko tozwi tobandi kotanga nakomba tata mwana pe tata mulimo santu nzambe alobaki malobo yonso ete ngai nazali yawe nzambe na biso na mokili Egypte nandaka na bowumu okozwa na banzambe mosusu libosa na ngai te kosala ekeko mpona yo te soko elingi na eloko na loo na likolo te na mokili na se to na mai na se na mokili te okogumela yango te tokosala yango te mpo ete ngai yawe nzambe nazali nzambe na juwa nakobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misatu mpe na minei na baoyo bakoyinaka ngai nde nakomonisa boboto na bato nkoto na nkoto baba kolinga ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai okotanga komo na yo nzambe no pamba te mpo ete yawe akolongisa te oyo atangi komo ne pamba kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango okosala mosala mikolo motoba mpe okosisa mosala no yonso nde mokolo na sambo ezali sabata epai na yawe nzambe na yo na mokolo yango okosala mosala soko mokete yo te mpe mwana mobali na yo te mpe mwana mwasi na yo te mpe moumbu mobali na yo te mpe moumbu mwasi na yo te mpe bibwele na yo te mpe mopana lopango na yo te mpo ete na mikolo motoba yawe azalisaki likolo mpe mokili mpe mai monene mpe biloko yonso kati na yango mpe apemaki na mokolo na sambo yango wana yawe apambolaki sabata mpe abulisaki yango kumbisa tata na yo mpe mama na yo ete mikono mizala mingi na mokili oyo yawe nzambe na apesi na yo okoboma te okosala ekobo te okoyiba te okoloma tata na lokuta ntina mozala na yo te okolula ndako na mozala na yo te okolula mwasi na mozala na yo te soko mowumbu mobali na ye te soko moumbu mwasi na ye te soko ngombe mobali na ye te soko mpunda na ye te soko eloko nizala mozala na yo te toleki na mibeko zomi na mibale ya lingomba mobeko ya liboso tosa bakonzi mpo bokonzi nyonso euti na nzambe mobeko ya mibale linga bato banso ata mpe bayini na yo mobeko ya misatu komela likaya to banki te mobeko ya mine komela masanga ya kolangwisa te mobeko ya mitano kobina te kokende kotala mabina te mobeko ya motoba kolala bolumbu te mpe kosokola bolumbu te mobeko ya sambo koswana te mpe kobunda te mobeko ya mwambe kosala kisi te mpe kokende epai ya nganga na kisi te mobeko ya libwa futaka mpaku ya leta mobeko ya zomi kobombela moninga na yo kanda na motema te mobeko ya zomi na moko ndima mabe na yo liboso ya baninga mobeko ya zomi na mibale kolia ngulu te sombo te mpe makaku yonso epekisami kolia tokei na mokanda ya Genèse et pardon na 1 Corinthiens chapitre 11 mokanda ya bakolinto 1 Corinthiens chapitre 11 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 54 mkando wa sonika Paulo kabisi Korinto wanteto wa Korinto chapitre 15 verset 50 à 54 etangle ezali boye bandeko nazali koloba oyo ete mosuni mpe makila ekoki kozwa bokonzi na nzambe te oyo ekopolaka ekosanzola yango ezangi kopola te tala nazali koloba na bino likambo libombami biso yonso tokolala te nde biso yonso tokobongwa na motindo mosusu
na mwa tango muke na tango na kobweta liso wana ekoyula kelelo na suka nzambe kelelo ekoloba mpe bakufi bakosekwa na kozanga kopola mpe biso tokobongwa na mutindo mosusu nzambe ekoki ete nzoto oyo na kopola elata kozanga kopola mpe nzoto oyo na kufa elata kozanga kufa mpe wana nzoto oyo na kopola ekolata kozanga kopola mpe nzoto oyo na kufa ekolata kozanga kufa bongo liloba likokoka oyo ekomami nakomata musantu amen tobondi nakoma tata mwana pe tata mulimu santu nzambe na biso papa simuki manki ang misatu na moko mama mwili mama lo bitotoni bino botondi lelo ezali mokolo ya misatu na poso soko toyangani awa na ntango oyo mpona batata na biso basili kozongisa milimi epai na bino solo programme yango ndenge obongisa yango tokosalelaka nga naponami awa nalesa bampate na yo mpenga moko lokola bango te bakei pamba te bango batiki mokili biso nde tokotikala kaka na mokili pamba te toyaki mobembo bapaya nde oyo tokoyoka na mokanda tata nzambe yango nde esengeli ete totosa pamba te mokolo wana tobika tokomela esika ya nkemu ebandili kino suka tobengi ozala na biso nakomata musantu amen nakomba tata mwana mpe tata mulimu santu batata bamama toyoki totangi na mibeko Exode 21 à 17 tokozwa bafandesio te mpo tozowela bangonga solo mibeko ezali nini soko totali na mokanda ya 1 Timothée chapitre 1 verset 9 à 10 kuna na balobi ete mibeko eza mpo na bandimi te mpo na baoyo bato na libanda bamimeli na masanga bato na kobunda bato na makama ndenge na ndenge eza mpo na biso bandimi te pamba te biso tokoyoka mibeko ntango na ntango me soki ti lero bazotangela biso mibeko elingi koloba ete tozokotosaka yango te yango ezotangamaka tongo pokwa na tongo bakotangela biso poko esantu bakotangela biso yango esengeli ete yo sala makasi nga nasala makasi tozala na mibeko na biso kati na mitema na biso pamba te yango eyaki mpo na bapakano biso deja tokoma bandimi mibeko ezali lingomba ezali mibeko soki lingomba mibeko ezali te lingomba ekozala ya kokufa yango wana tata mulimu santu na kati na lingomba na ye apesaki mibeko oyo apesaki bana Israeli libota wande bapesanaki mibeko biso mpe na ntango topesameli mibeko yango wana tata mama tosa nga mpe na tosa Paulo alobaki na bandimi ebele ete na chapitre 10 baebele chapitre 10 verset 1 mibeko ezali elilingi na makambo alingi koya tozoyoka nzambe azokoyebisaka biso ete makambo azokoya papa simuki manki anga nazobomba te Amos 3:7 nkoyaliaka nyama kolala te papa azokoyebisaka biso butu mpe moi tokozala na ndaiswa tokozala na indépendance spirituelle kinkenge mpadila nyonso tu wana bazokoyebisa biso ete elilingi na makambo alingi koya yango wana moko na moko tosa mibeko nga mpe na tosa mibeko pamba te soko totosi mibeko nde lingomba ekotambola limemia soki totambola bitambola malamu te yango wana tata mama mibeko epesameli ngai na yo kimbangisi te tosa yango nga mpe na tosa yango biso nde tokoteya mokili ndenge balobi na Matthieu chapitre 7 verset 4 à 5 avant longola eloko na liso ya moninga longola na liso na yo pamba te biso nde tolongola nanu basapato ndenge tolataki sac le 24 décembre 92 tata mulimu santu papa mfumalongo ndenge na kontima apreparaki biso makasi ete tolongola sapato ntango batangaki circulaire na le 17 mai 92 epai ya papa paster mpambo za nzila na centre d'accueil bato mingi vraiment motoke ebimaki mpo na makambo minene ebimaki na circulaire ya bolimbisi tosukama topetwama mpo tomona nkemu na lisuma koko na biso Adamu na Eve nde yango wana batata bamama tolongola nanu mabe eza kati na biso ndenge tolobi na Matthieu chapitre 7 verset 4 à 5 soki biso tosukwami nde tokokenda mikili tokende koteya mokili mobimba epesameli ngai na yo me toza na préparation tozosala stage koloba teke nga 100% mondimi toza nanu na ba 20% 30 40 50 mpo soki balobi ke yo 50% non nga 100% soko tolongi ntango tokozwa examen proclamation wana nde tokomi ba 100% yango wana tata mama tosukwama tolongola mabe bikeko bambino makambo nyonso
koswana kobunda nyonso tolongola tosukwama pamba te tokende koteya mokili me soki tosukwami te tokoteya baninga ndenge nini yango wana balobi kuna ete ava olongola eloko na liso moninga longwana na liso na yo ezali bagromo ya nkolo yesu masese elingi koloba ete biso tosukwama nde tokende koteya bapakano nakanisi na mibeko mama likambo ete makambo misato bolingo mibeko misala tosa nga mpe na tosa kuna toleki mibeko 12 batata bamama nyonso to oyo ezali bokoko ya lingomba bayuda bazalaki na 613 biso soko totali ya tata nzambe 10 oyo ya lingomba 12 nkolo yesu 2 pesi 24 tata molimo santu alobi ete na makambo misato bolingo mibeko misala bokoko ya lingomba po ete pouvoir na biso ezala makasi kundima na yo fo totosa mibeko wana toyoki kuna ete tosa leta po mingi tolinga kotosa leta te futa mpako nakofuta te kende kovote nakokende te biso bandimi bongo te biso nde ndakisa pamba te biso tozali lumière yango na moko totosa leta soko otangi kuna na baloma chapitre 13 verset 1 à 7 okomona makambo yango kuna tosa bakonzi bokonzi nyonso ekutaka na nzambe na ya lingoma na ya leta ekutaka na tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kyangani ye mutu akopesaka bokonzi tokozwa ndakisa ya papa président Mobutu na kolala ya papa Mfuma Longo ayaka na centre d'accueil toyokaka ndenge apesaka témoignage na ye ete oyo alali awa afukumaki ngai na 58 apesaki ngai lipamboli ete okozala mokonzi munene toyoki na centre d'accueil nani apesaka bokonzi tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kyangani ye wana kaka papa ya ngende na ya leta na ya lingomba euteke pai na ye yango wana totosa bakonzi ya lingomba totosa pe ya leta biso bandimi tozala ndakisa soko tokena mobeko balobete linga bayini na yo nkolo yesu alobaki na Matthieu chapitre 5 verset 43 44 linga bayini na yo bondela pona bango biso tokozala na baenemi na baninga na biso te muzali na yo linga ye ndeko na yo linga ye waza pembeni bolingo 1 Pierre chapitre 4 verset 7 à 8 bolingo kosipaka ebele ya masumu soko tozana bolingo biso bakimbangisi solo mokili mobimba kolanda biso kasi biso na biso koyinana wana nga nalingaka ye te oyo soka ye koyembisa ye te nga nalingi oyo bongo te banda ntango wana tomonene te bana papa Simon Kimbangu te tozobima toujours bana ya satana yango wana tobongo wana tolinga bayini na biso bondela mpona bango lakisa ndakisa bozwane likambo kende muninge limbisa ngai soki ya boyi ekomi niongo na ye yo longwe pamba te biso tozalaka bana ya papa Simon Kimbangu tokorepresente papa Simon Kimbangu mokili mobimba tokotambola yango wana tozozwa formation bazoteya biso ntango na ntango mais soki tozoyoka tozobomba te tozosalela te eza malamu te nde kuna na mibeko 12 mameli kambo te tosa leta baloma 13 1 à 7 kuna pe balobi ete tolingana linga bayini na yo kuna na Matthieu chapitre toyoki ndenge tolobeli yango wana batata bamama tokonoko lokola mbula te kuna toleki tokena mokanda ya bakorinto totangi na chapitre 15 verset 50 à 54 mama na likambo ezali batata bamama toyoki kuna ete nzoto esangane na makila soki ekufi te ekosanzola bokonzi na nzambe te pamba te toyaki na mokili toza na nzoto 2 nzoto molimo pe nzoto ya musuni oyo ya molimo yango toza na yango sika boyi molimo wana ebimisaka pema oyo nazali kolobela eza molimo bimba ntango moto akufi alati nzoto molimo oyo tokozongolaka yango epai ya tata nzambe pamba te liwa ezali nzela ya likolo porte ya likolo liwa soki okufi te moyeba okuta tata nzambe na molimo ezali te kasi soki okufi ndeko na komona nzambe molimo santu na yerusalemu na molimo yango na liwa ezali porte ya likolo fo okufa nanu bongo nde okokutana tata nzambe yango toyoki ete nzoto esangani na makila soki ekufi te ekosanzola bokonzi na nzambe te ndenge ntoma pola talisaki bandimi ya kolinto lelo ngai na yo mpe balobi kuna ete nzoto ya kopola ekokoma nzoto ya kitoko nzoto ya kotoko ekokoma nzoto ya kopola tokolala pongi tokobweta mwa lisi na ntango wana kasi bamosusu tokomilalela te ntango likambo yango ekoya nzambe ayebi ndenge nini akosalela kati na yo na ngai yango wana moko na moko toza bapaya toyaki na mokili mokanda ya 1 Chronique chapitre 29 verset 15 toza bapaya toyaki mobembo awo yo yebe toyaki mobembo lolenge nini ozali kobongama position na yo boni lobi tokozongaka na nzela ya liwa kasi nga na yo tolati mokili
Jacob chapitre 5 verset 4 à 5 kuna balobete oya lingi mokili ayini nzambe omoni soki yo lingi mokili c'est-à-dire na ndenge nini ozima benyoso lati na zima benyoso na lati ko bunda ngai ko swana ngai ekobo ngai kindoki ngai ko lula ba sigarette ba diamba wana makama mokili donc o lati mokili osale ko yina tata simoki mbango biso esengeli bongo te na 5 wana ya lobete nzambe azana poso na milimo ya tiaki kati na ngai na yo papa simoki mbango azana poso molimo ya tiaki kati na ngai na yo pamba te molimo wana ngai ko seka ko lati nzoto mobimba ekei pai na ye bongo to ko komela na lolenge nini ndaiso ko ya batata ba mama 3 jours tanga 3 jours wana yo lolenge nini osali ko bongo mana sa tang ler yango to zoyoka mateya to tika nyosa mokili to lata ya molimo to tambula na mibeko pamba te mukolo kokoka ndaiso ye yo sekwi ngana sekwi me pola te mingi pe bakolala te ko 9-1 mingi kat na bino bako mikufila te kino ko mona na nkolo omoni ba mususa watu ko mikufila te yango na mingi bakoloba kete ngai mukolo na kokufa ngai eza malamu te tolo baka bongo te pamba te liwa nzambe kaka mutayebi papa simoki mancha ngana nana ko mikufila nana ko kufa te ndaiso ye asekwi ba wana bako mikufila te to lali pongi ye moka yebi mutinu nini akobongisa biso oba mikufela ba sekwi ndeto koti na nkembo kasoki yo bongwani te ngana bongwani te moeto lamuka ekozala te nzoto na molime kufi to tikali na pongi kuna na seya bawe otikali kuna yango na ler yango yo nzamba zali ko lobete ndaiswa poto koti na mukili ya sika oyo kuna bitumbe kozala te ko swane kozala te makama mabe kozala te mutu na mutuka ko sepela bo moya seko na seko oyo nkolo alobaki na bayekoli ndenge Pierre atunaki biso to landi yo tokozwa nini nkoyo salobaki te bo tiki batata na bino ba mama na bino bilanga makamu nyonso bo landi sanga malamu ya nkolo bokozwa nkama ne keke ko ya bo moya seko omoni na Malako chapitre 10 verset 28 à 31 soko tango no ko mona yango bo moya seko ekeke wapi yango ya mine ya suka soki yo longa na longi bo moya seko na seko papa simoki manga pa lobeka ngona mvunsu ko uta mbanza nsanda ko ya atale pa na ipai bato ebele alobi mingi kati na bino bazolo bete likambo yango ninto kozwa a repeta ki ndenge nkolo salobaki ete botiki bandako botiki makamu nyonso bokozwa nkama ne keke ko ya ne keke oyo bomo ya seko na seko keke ya mitano ezate kaka ya minende ya suka yango wana batata ba mama likambo to ko yela ka awawa po ete to bongo la mitema to tika bizali ya bapakan to tika makamu mokili to yoki na mibeko biso toza prepare poto ko teya na mokili kasi to bongo na nana biso na biso bongo to ko teya ba wana soko to changer te to ko teya bango ndenge nini pamba te ba mususu ba ko mona atalo na manzaka tina mutu azomona mabena yo lokola ba américain ndenge ba yaka na 99 na nkam bazoko tala ba lobi bato ba mususu awa maseke bimi ndenge nini boy voilà yango wana to bongo kuna na mibeko 12 ndenge to yoki na tosa leta to linga na biso ndenge to pesi ba chapitre to tosa yango kuna na mukanda ba kolinto awa to yoki nzoto esangana na makila soke ekufite okosanza bokonzi na nzambe te yango na ba papa na biso batiki mokiloyo bakeina bango epai ya tata nzambe bakeke kozela lisekwa biso pe tozali awa soko mikufili malamu soko mikufili pete yeka ba papa mutayebi metolo bakateke ngai mokolo na kokufa ngai malamu te tanto sakina kimbanse ki tata moko amisomela ki serke na ye okomana ke kota kuna na serke azoko meka ndenge nini alo mokolo na kokufa yango na bakokundila ngai peut-être tamiki na ye bongo te mais ye moka michena passe voilà yango na bataba mama maloba wana ko lobete mokolo na kokufa to tikaka nzambe kaka mutayebi tamu soko mikufila te tamu soko mikufela ye kaka mutayebi na kanisi mama le kam tozoke na ngwete to longa na makama na mokili pamba te to yaki mobembo bapaya okozongela ndenge nini na kozongela ndenge nini bolingo mibeko misala elonga na biso saka na makama misatu to telimili wana komata musantu amen telema tobondela tata na biso likolo komune kunza bokonze ya mukanisa na sempe ko likolo pesa biso le bileso mukono mukolimbisa biso ndeko liza nyongo na biso kemisa biso na makanto biso na bebo konzo yango ya nkembo ya lobiko na komata musantu amen Kwa ya uchi ya saya ibu
Yakala tombi ele kwa ya unto yanzaya ya unto kalavo yakala yame ngaya vwama eto matunda buya kala munato ombe ele kwa ya unso yanzaya ya unso kalavo kala yame ngaya vwama eto matunda moyo ame kwe ufundila fumu vakavutuka diaka konsondambu iwasadidingi ikuna siwafutilwa moyo ame kwe ufundila fumu vakavutuka diaka konsondambu iwasadidingi ikuna siwafutilwa. Merci beaucoup. Nous venons de finir avec la partie liturgique. Nous allons poursuivre notre programme. Après la partie liturgique, la fanfare kimbangiste va nous agrémenter pour quelques minutes. Après la détente musicale de la fanfare kimbangiste, nous passerons directement au mot des autorités. Sur autorisation du chef de famille ici présent, les biographies pour les deux défunts seront liées une fois pour toutes en Kamba. Donc ici, nous allons sauter la partie biographie. Donc après la détente musicale de la fanfare kimbangiste, ça sera les mots des autorités. D'abord les sous-prophètes, des représentants locaux du ministre. Et ensuite les cordons Mintumbu pour les comptes des SSK du Congo central. Après ces deux mots, nous allons auditionner les mots du chef de famille qui est ici présent. Après son mot, nous passerons au recueillement. Nous rappelons l'ordre de passage du recueillement. D'abord, les autorités politico-administratives et les autorités militaires aussi. Je crois qu'elles doivent être là. Après les autorités, dans le rang des autorités politico-administratives, nous avons les autorités policières, militaires, nous avons les sous-prophètes, nous avons les responsables des services de renseignement aussi. Nous avons la présence des chefs de division des opérations. Et nous avons les cordons sous-provinciaux des écoles protestantes CBFC et KDC. Après, jusqu'ici, ce sont les autorités que nous avons enregistrées ici. Après, nous passerons à l'église. Derrière l'église suivra l'enseignement supérieur avec l'ISTEMKI. Après l'ISTEMKI, ça sera le tour des écoles conventionnées kimbangistes. Ici représenté par le révérend cordon national et toute sa suite. Dans sa suite, nous avons les cordons provinciaux de la ville de Kinshasa, qui est accompagné du cordon sous-provincial des SSK Plateau. Et pour le Congo central, nous avons quasiment presque toute la présence de tous les cordons sous-provinciaux. Et après, tous nos chefs d'établissement enseignants ici présents, nous serons derrière eux. Après les SSK, nous allons appeler les amis et connaissances. Après les amis et connaissances, la famille va terminer avec la partie du recueillement. Et nous rappelons pour les comptes des amis et connaissances, s'il y a une association ou un groupe qui voudrait bien se faire enregistrer, voyez-nous pour que nous puissions vous enregistrer. Voilà ce que si passe na fanfare kimbangiste pour la animation il y a quelques minutes. Merci.
Voilà, merci beaucoup. Pour le compte des SK, il n'y a pas que les provinciales de Kinshasa qui est là. Nous avons aussi les cordons provinciaux de Kouiloudé et Kassai Central. Voilà, merci. Donc après les nationales, les provinciaux, mes chefs, vous serez derrière les nationales et tous les sous-provinciaux derrière les provinciaux et chefs de tassement et enseignants, nous allons suivre. Merci beaucoup. Faki.
Bien, merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec notre programme. Bien, merci. Comme je l'ai annoncé, la lecture des biographies, c'est en Kamba. Donc là, nous allons passer à l'édition des mots, tour à tour. À l'étape de l'audition des mots. Respectueusement, nous allons inviter monsieur le chef de sous-division provinciale de l'EDI NC Mbazamou 1 pour votre mot. Et juste après le sous-prophète, nous allons aussi inviter le cordon du tour de préparer les mots pour les comptes des SK. Monsieur le sous-prophète, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs, distingués cadres de l'enseignement cubaniste, en cette occasion, qu'on me demande de parler au nom du pouvoir organisateur, j'estime que je voudrais parler plus du doyen que j'ai connu personnellement, le doyen François Massal. C'est parmi les têtes cadres de ce pays qui ont milité pour que l'éducation soit ce qu'elle est aujourd'hui. Il a plus évolué dans l'enseignement, je crois qu'il n'a pas fait autre chose. Moi, je l'ai découvert pendant que je suis ici en Banzangou, mais lors des promotions scolaires. J'ai passé 3 jours avec lui à Kimbese, précisément en 2018, lors des assises des revues annuelles de performance provinciales. C'est là où j'ai découvert la sagesse et la grandeur de Papa François. Je crois que l'enseignement kimbanguiste a évolué par lui. C'est-à-dire qu'il a mis des siens pour l'émergence de l'enseignement kimbanguiste, dont moi-même je suis le fruit. Parce que j'ai fait aussi l'enseignement, j'ai étudié dans les écoles kimbanguistes. Et nous avons compris que sa touche est encore là. C'est pourquoi d'ailleurs je loue les gens que lui-même a, les efforts des gens que lui-même a commissionnés ou a nommés à la tête de différentes coordinations provinciales. Parce qu'il a commencé, il était aussi en Banzan comme coordinateur sous-provincial, j'ai appris, mais moi je l'ai connu comme coordinateur provincial à Matadi. Donc j'ai lu les efforts de l'église parce que garder un icône comme lui, et avec l'émergence, avec tout ce qu'il a fait comme travail, nous devons donc vraiment l'honorer. Et je suis fier que son corps soit ramené ici d'abord et puis en camp. Parce que si le corps était resté seulement à Kinshasa, je crois que les cadres, les parents, les enfants du Congo central auraient seulement appris qu'il est mort, enterré, et ce ne serait pas bien. Et qu'il parte en Kamba pour se reposer
nous en sommes fiers. Que son âme repose en paix. Merci. Merci beaucoup. Après les mots de sous-prophète, nous allons à présent inviter le cordon sous-provincial André Mintumbu de venir présenter le mot pour les comptes des ECK du Congo central. Monsieur le coordinateur national des écoles conventionnelles kimbanguistes, ici présent. Messieurs les coordinateurs provinciaux, Messieurs les chefs des sous-divisions provinciales Banzangungu 1, Mesdames et Messieurs ici présents, errez les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, à présent qu'ils se reposent dans leur labeur, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans la tristesse pour rendre hommage à un homme exceptionnel. Notre chef, fait coordinateur provincial des ECK Congo central, à la personne de Papa Masala Kenezinako François, les rois de Lukengo pour la famille et pour les intimes Nkoi. Sincèrement, c'est avec un cœur lourd que je me tiens ici, mais aussi avec une profonde gratitude pour tout ce qu'il a apporté à nos vies et à nos équipes. Le coordinateur Masala n'était pas seulement un dirigeant. Il était un guide, un mentor et avant tout un homme de valeur. Son intégrité et son dévouement ont toujours été des phares pour nous tous. Chaque jour, il a su incarner l'excellence, nous poussant à donner le meilleur de nous-mêmes, non pas par obligation, mais par inspiration. Son écoute attentive et sa capacité à faire preuve d'empathie ont créé un environnement de travail où chacun se sentait valorisé. Il savait reconnaître les efforts de chacun d'entre nous. Et sa reconnaissance était un véritable moteur de motivation. En plus de ses compétences professionnelles qui étaient indésirables, le fait coordinateur Masala avait un sens de l'humour qui éliminait même les journées les plus sombres. Ces anecdotes, souvent teintées de sagesse, resteront gravées dans nos mémoires et continueront à nous inspirer. Aujourd'hui, alors que nous pleurons sa perte, nous devons aussi célébrer sa vie. Papa Masala Kenezinako nous a appris à être des leaders, mais surtout à être des êtres humains sans passion pour l'épanouissement des écoles conventionnelles kimbanguistes en général et celles du Congo central en particulier. Nous rappelle l'importance de notre mission et de notre impact. À toi, Papa Masala Kenezinako François, les rois de Lukengo, comme vous acceptez toujours de le dire à tout moment. Nous vous promettons solennellement, à ce jour où nous te ramenons à la terre de tes ancêtres, de continuer à honorer ta mémoire en poursuivant le chemin que tu as tracé pour nous. Engageons-nous à préserver ton héritage, à cultiver les valeurs que tu as toujours défendues et à travailler ensemble avec la même détermination que tu as toujours montré, engagement
inébranlable envers l'éducation a touché les vers, les vies, transformer des destins et sans s'aimer les graines d'un avenir meilleur, et chaque subalterne qui a franchi les portes de tes établissements a bénéficié de ta passion et de ta vision. Repose en paix, cher fait, coordinateur Massala. Tu resteras à jamais dans nos cœurs et nos esprits. La mort est salie pour l'âme, est un chemin vers la paix. Que la terre de nos ancêtres les soit tendre, douce et légère. Je vous remercie. Merci bien. Après les mots des autorités de l'enseignement, Sikawa Tobengi, papa chef de famille, pour na repesa lilobana batunyo so babalandi yo awa. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand l'oncle était encore vivant, il nous parlait, il nous disait. Il ne voulait même pas que nous parlions à Lingala. Il ne voulait même pas entendre les Français. Lui nous éduquait qu'à Kikongo. C'est pour cela, comme il est là, il m'écoute, je ne peux pas tenir mes petits mots en français ni à Lingala. Mais je vais dire à Kikongo ce qu'il nous a enseigné. Bana Bulusala. Le fait longo kaki Congo, kaki ngalako, mumeso mami. C'est comme ça qu'il nous a éduqués. Tous les enfants, même les petits, au lieu de parler le français, ils parlaient que les Kikongo. Banoko buluvuende wowo, talankangu a onso no kisalu ki ambote ki la sadidi, betalanda exemple ki diangeye. Bi kampe beto bana, ba tekololo, to alanda salu kyokyo wa sadidi. Mubetu parce que songa mbando idina noko le roi de Lukengo mfumo wa Lukengo mfumo wa Ngoyo zimvula zo za onto no sadidi kunganda ya vata diako unu ilumbu kifweni parce que wavutuka kuna belo kumwiniko ndonga iya onto ni vuende wagam pasiva kukembelesa musalu kyokyo kya kinene wasadidi kunchantangu mbandu wasongele beto tukutele kaka bika wakota kuna gata dia kivuila pasivo wayangalala wakemba mvimba wamona mpe papa simukimba kyanganie famille mvimba tukutondele mu exemple kya onso no watu sidivanga mukutulonga kunchantangu beno luizidi mukunkembelesa tukuluvutulili funda dia matondo ye matondo buluzei salu kya kinene kyo kya salidi kunchantangu tukulu remercier vraiment nzambi kakala yenu kavana momu makondolo kwa benu pasi vola songa mbandu mu exemple kya mbote kyo kya kasidi songa kunchantangu. Encore une fois, vraiment merci. Matondo et matondo. Mungu tata simuniki maokiangani. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous venons de clôturer avec l'étape de mots. À présent, nous allons passer au recueillement. La Fara Kimbangi va nous aider pour cette étape. Et nous allons rappeler l'ordre des passages. Dans le rang des autorités politico-administratives et militaires, nous allons appeler les autorités militaires et policières qui sont là, qui veulent bien se recueillir. Et nous allons appeler les chefs de sous-division provinciale de l'EPST, de l'EDU-NC Mbanangou 1, et derrière lui les cordons protestants CBFC et KDC. Et nous avons aussi la présence du chef de division des opérations renseignement cataracte et le cas qui va aussi se recueillir. Et derrière eux, on n'a pas été présenté de la présence d'une autre autorité politique ou administrative.
Et derrière ces autorités que nous venons de citer, nous allons passer à l'église. Papa pasteur de division unique, il représentait Azaliawa, Ndesimanae Bandimi Banso, Tokolanda. Nasima ya lingomba soki tosilisi, Tokozonga kaka na lingomba, mais cette fois-là, na enseignement. Nous allons commencer par l'enseignement supérieur. Il y a l'ISTEMKI qui est là. Après l'ISTEMKI, ça sera le tour de la coordination nationale des écoles kimbanguistes, chapeauté par le coordonnateur national lui-même en présence, mais qui, nous signalons, c'est aussi le directeur national de l'éducation des écoles de l'éducation nationale kimbanguiste en RDC. Voilà, de IGR et les SK et même les ESI dans le compte du cabinet. Et après le cordon national, derrière lui, nous avons les 3 provinciaux qui sont ici présents. Et derrière les 3 provinciaux, tous les sous-provinciaux derrière les provinciaux et chefs d'établissement et enseignants ici présents derrière nos cordons. Après les SK, nous passerons cette fois-là aux amis et connaissances. Après les amis et connaissances, la famille va boucler. La famille, nous avons les chefs de famille, lui-même là présent. Et derrière lui, nous avons les enfants, les neveux, les nièces, les petits-enfants. Tout le monde sera derrière les chefs de famille. Et après l'étape du recueillement, le pasteur de division unique va dire la prière finale. Juste pour nous permettre de libérer les autorités qui doivent rentrer chez eux. Et après la prière finale, la fanfare kimbanguiste va agrémenter jusqu'à ce qu'on donne le go pour le départ en Kamba. Voilà, on nous annonce aussi la présence de son Excellence, le ministre honoraire des Transports. S'il est déjà là, il va aussi se recueillir ensemble avec toutes les autres autorités. Voilà, le ministre honoraire est là. Et pendant ce temps, tout ce qui est la fanfare kimbanguiste, au banda ko agrémenter cérémonie à recueillement. Merci. Voilà, Excellence, monsieur le ministre honoraire et les autorités ici présentes, nous vous invitons à passer à l'autorité. Monsieur le sous-prophète, monsieur le chef de division honoraire, monsieur le coordonnateur sous-provinciaux, KDC et CDC. Pasteur, Bandi Mignon,
kombo tata mwana molimo mo centre to komi na suka ya rekeima sikawa papa pasteur de Zonique ako tinda biso na libondeli ya suka oyo tokomemela nzoto ya bapapa na biso na nkamba soki libondeli ya suka epesami disposition protocolaire eza boye. Les autorités ici présentes, juste derrière vous, il y a la résidence des chefs spirituels. Vous allez entrer là-bas pour un petit moment et c'est après que nous allons vous libérer. Et ceux qui vont passer l'assemblée, to libérer kaka ba autorité bazalia. Biso ban so bande mtotikale faki azawana azucha animation kino area levé du corps et go zala préciser. Merci beaucoup. Mkuu wa se yemwane tata mwanda velela bonso noko kakutu sisili mwana ngazi vene ndinga yani vobeto noko mukikongo kakutu sansila nanga situfukula mkinji wa noko masala vambanza ngungu ya fiotiko mufana diao kwa minkuiki zimi ya tata Simoni Kimbangu Kyangani dan tete tufutule funda ya matondo musola kwa ko babingi bavonde le ntangu za uza Louise li pasi tuakala yenu kintuaji monongi zidi songa zidi kia papa pasele divisioni landi kia wena kuyilu selemi mono étant que secrétaire de division unique de l'église Kimbangi c'est dans les cataractes muna nkumbu ya bureau kia dibudu division unique de cataractes pedibundu dia mvimba tufutule dia kafunda dia matondo edi tulombele zola koko tulo songele vafulweki tukwa kuna mbanza kinsasa na telu kuna luagila kuna mbanza lukengo bika kwa tatamana nzonza yempaka kabikadiko indinga yo tukulusongele muzola kwa se yemwane mwanda venena amen tusamu muna nkungu zitatu za velela seye mwana itata mwanda velela nzambia nkenda nzambia walakasi beto tumpasi bantu kunchantangu idiodo ekolo tubokilanga nkungu za bene batatu banlongo tulomba nga lemvo ntete kadituka kukielelenye tumwene tuvuvele tuyindule mampira mumpira manakamena muluzuru lwa benoko tala nkinzi wa tata uyantikini kuna mbanza lutendele tuizidi kukaza ngulu tuizidi kuulu kikini tuenda kumbanza ngungu kwa ngeye nzambi dikalanga da kiesi kadi muna nkinzi mintatu miwakubika mumono muntu wantatu yukalanga wampasi kwa beto kadi umusi kele yebeto kasili liakako yani wele ekoko tukwendanga kakukala muntu kwendanga voyage vo kesa vutu kwa ngatu katutela nkia mpasisi na kuna nkia kiesi kuili kiesi kwa beto kina ngwankazi katu kini munansia kinzenza wendi kwenda munansia kivuila bonso budi akadila muna 1960 mutata Simoni Kimbangu idolunzo tilomba kwa ngeye nzambi eto tata Simoni Kimbangu Kyangani tala bana bangaji matoko izindumba betidiatila muna bima bikondo lo matu yemeso ngeye vela kanabia mwana itata mwanda velela amen. Merci beaucoup, monsieur le sous-prophète, monsieur le cordon, monsieur le DG et académique Istemki, monsieur le CD opération et excellence, monsieur le ministre honoraire, et puis papa cordon national et votre suite, Tokotina résidence. Merci Fanfa Kimbangiste animation, Kino Tokosa la levée du corps. Batata pe ba mama ndimito se polisa batata na biso na juke ndenge momesano na lingoma na biso ezali. Voilà, Fanfa Kimbangi se pe ba ozo attend ya ko se rafraîchir muke bande ko ya presse bosunga biso nanu le temps que Faki ba chamo essence na nzoto. Presse bosunga biso.
Bona koleka nkamba tokende na biso kokoma bongo na Tanzanie kasi tosali bongo escale Loma ezali bongo na district ya Tanzanie esika wapi papa na biso bongo na ye na okozwa bongo tokotali bongo nkamba yelisolo makambo nyonso ndenge
merci bandeko balandi na likekekolo amibino na bokeli nyonso tu na mituna bozoya kopesa biso nde na yango tokokende bongo malembe kino na chef de famille mpona ayanola biso na mituna oyo bopesi po te tozwa bongo éclaircissement. Mbote papa bandeko bazali kolanda bamoni ete banzoto ezali mibale okoki kopesa bango précision mpona bayeba ezali ya nani mpe ya nani. Merci beaucoup. Ndenge toye boye banzoto mibale wana ezali wana bazali kulutu na leki noko masala abotami na mama Kilonga ndeko ya mama Kilonga Tsumbu oyo akendaka na likolo oyo mosusu noko Nkala Simon abotami na mama Nteke nanka Kilonga bazalaki kulutu na leki bakuzini bango mibale ndenge famille ezalaka élargie donc ndenge bazalaki wana bango wana kokufa na bango ezalaki na 2020 na 2020 wana bakufaki na maladi oyo ya corona te mais comme ezalaki bato bazali kokufa nango baza kolinga te bakore ekende na mboka yango wana tokende kobomba bango ya covid voilà na 2020 noko ntango akufi moyen tomema ye ezalaki te mpona maladi wana bazali koboya bato batraverse après quelques 2 semaines leki ne pa ye kokufa moyen mpe toya boye eza te yango tona kobomba bango na lutendele lelo nde lokola gouverneur asinaki makambo nyonso tosali badémarche na son éminence yango boni baautorise tozona kotika bango na mboka na bango epai bauta. Merci beaucoup papa. Voilà. Oyo azoloba wana oyo a remplacé chef de famille à partir ya noko masala oyo atikaki ngai a formé après singa pouvoir wana. Donc passation de pouvoir voilà. Donc le roi de Lukengo, chef de famille actuel, il y a papa Sino qui a gagné du Bota Mobimba wana. Donc le nouveau roi de Lukengo. Merci beaucoup papa.
Thank you.